Topesi bino wa mbote belé Agoplis chaîne na bino moko bozu kolanda partout na kati ya République démocratique du Congo pona nini na Afrique na Europe na Asie na Amérique tozalaka toujours wana pona ko pesa bino basango maema koleka partout na monde et précisément biso tozala na kati ya République démocratique du Congo mboka ya Kimbangu mboka ya Mobutu mboka ya Laurent Désiré Kabila mboka ya Kabila Joseph mboka ya Fachi Beton topesi bino mbote belé batata ba mama tondimiki biso na bino lelo tokolekisa tango mususu ya kitoko na kati na émission oyo boyebaka ke na ebisaka bino ke tokotaka mingi na makambo tali domaine ya investigation na maema tali ba église na yaka pona koyebisa bino maema koleka na kati ya église partout église nyonso tokotaka pona koyeba nini koleka pe topesi bino basango na sango ya lelo na memeli bino losambo oyo esalamaki devant palais du peuple esalaki bongo le 1er mars. Le 1er mars, c'est qui samedi. Ah, on a République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, ville capitale, il y a République démocratique du Congo. Ils allaient dans l'ambiance, il y a le sambo. Oui, Salemaki, na esplanade, il y a palais du peuple. Il y a pas église, et Sanganaki. Pour na kosambela na maye makoleka na kati ya République démocratique du Congo. Le sambo ezala qui organisé na église du réveil du Congo o yezo kotambolama et pas na évêque Ejibayamampia mo tata ya les secouristes église ya monene o yeza bongo na Rigini.
Yambona ma démission, batata ba maman na profité pour na couper sa ba félicitation na biso et pas ina évêque Jibayama puis aboyebi ke yenda zalaki na mutu ya ba église topé ba plateforme ya président ba plateforme nyonso ya ba église na kati ya République démocratique du Congo na koyebisa bino boye mandé sila ki me ba reconduire encore ce qui va memi lisusu ye na kati ya mutu ya comme président ya ba plateforme nyonso ya ba église ekola ki sa boanya ekola ki sa travail et qui a ko sala musala na malamu yango ba reconduire encore comme étant président na kati na mutu ya lisanga ya oyo kotambusa ba église na kati ya République démocratique du Congo. Papa, encore une fois, félicitations et te vois qu'il nous ba fleur rebelle et nous serons toujours là pour nous accompagner bino na mandat oyo ba ibil susu kopesa bino. Na émission lelo bokolanda ambiance oyo ezalaki devant palais du peuple mokolo ya samedi le 1er mars. Bipai wapi bantoma batata biyamba basanganaki po na koyeba ko kumisa nzambe pe koyeba ko sambele pai na nzambe eke Congo e koyeba na ko perdre ata eteni muke ya mabelete tolobi ki Congo eza ya biso, Congo ya Kimbangu, Congo ya Mobutu, Congo ya Lumumba, Congo ya Kasavubu, Congo ya Laurent Désiré Kabila, Congo ya Joseph Kabila, Congo ya Fachi Beton. Tolobaki ke ata eteni ekotika la kokende te. Talatina wana milulu esalamaki devant palais du peuple. Bana na nzambe bayaki ebele pona kosambela. Tomona ki présence ya bandeko ya armée d'Isali. Tomona ki présence ya bandeko ya Kimbangiste. Enga ye fanfara Kimbangiste ko tumbiso biloko na nzungu. Faso ebetaki. Non non. Non non. Kitoko makasi. Merci na fanfare ya armée d'Isali. Merci na prophète Konde ya Liloba. Merci. Pona moni enga ye. Faso ba kote la ki na palais du peuple. Faso ba kote la ki na palais du peuple. Non. Bongo tango basimba ki danse. Ngala olobate yo moko otala kan émission oyo. Yo otala kaka yo moko otala. Neni bana ya Konde babinaki yo moko rotala. Merci na bandeko na biso ya Islam tomona ki présence ba musulman bazalaki wana église autochtone bazalaki wana bayaki ebele bazalaki wana tomona ki pe représenter ndeko moko aki ko représenter église communauté mobimba ya ECC pona kotalisa ke toza lisanga toza ensemble bandeko ya ECC bazalaki wana. Atamino
batata ba maman et comment qui tour ya losambo ba pasteur ba sambelaki avec Jibayama Pierre azwaki maloba pona ko loba ndenge nini oyo église koki kozala pe losambo na biso pa ina nzambe tomona ki présence ya premier ministre maman na biso premier ministre azalaki wana ya aki na message oyo le président de la République Fatou Beto apesaki Maman Souminoa présence na yesalaki kitoko makasi devant parler du peuple atalisaki na bolai pe na bokuse makanisi pe lolenge nini président de la République akokumbela masolo ezalaki kitoko makasi. Merci na ministre Patrick Mouyaya présence na yesalaki kitoko makasi ministre na biso information ya presse azalaki wana topesi bambote belé na ba évêque nyoso po musale salamaki kitoko ba papa ba maman naloba nanu mingi te nakuta na bino na sima émission po na ba kosukisa émission bolanda ambiance ndenge nini oyo makambo elekelaki. Congolais, peuple de Dieu, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Honorables députés et sénateurs, leurs excellences, messieurs et madame les ministres du gouvernement de la République, leurs éminences, chefs de confession religieuse et leaders de l'Église Corps du Christ, distingués invités, chefs des partis politiques, frères et sœurs. Au nom des confessions religieuses et de l'Église Corps du Christ, mes remerciements à l'Éternel Dieu, Créateur des cieux et de la terre, Maître des temps et des circonstances, pour nous avoir donné en partage ce culte de processions sacrées, des prières interconfessionnelles en faveur de la paix et de l'unité pour vaincre les agresseurs. Pouvons-nous dire un mot pour la journée d'aujourd'hui? Que tous nous sommes avec les FARDC et que aujourd'hui, en même temps, ils avaient prévu une marche d'endurance. Cela a contribué en partie à ce que certains de nos compatriotes n'ont pas pu alors faire le déplacement pour être avec nous. Qu'à cela ne tienne, la prière étant, nous qui sommes ici, nous élèverons nos voix pour que l'Éternel Dieu nous entende et que nous puissions vivre sa grâce. Ces salutations, je les adresse aussi particulièrement aux chefs des partis politiques qui ont accepté d'honorer notre présence. Pour ne pas citer, j'ai dit effectivement nous les avons, c'est de la majorité comme c'est de l'opposition, et je vous demanderai tous que nous puissions applaudir les chefs des partis politiques qui sont présents parmi nous. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est menacée par les affres de la guerre dans sa partie orientale. Voici 3 décennies. Les provinces de Nord Kivu, Sud Kivu et Ituri n'ont connu de paix que par intermittence. La vie des Congolaises et Congolais vivant sous occupation des forces armées rwandaises et les M23 et AFC ont menacé, les vies sont menacées tous les jours. Cette guerre a pour objet principal le pillage de nos ressources naturelles de la part des forces d'occupation. Cela font d'innombrables victimes. Viols et violences faites aux femmes et aux jeunes filles, assassinats extrajudiciaires et ciblés des populations civiles, l'enrôlement forcé des enfants mineurs et des écoliers dans les services militaires.
J'espère les messages que nous recevons tous des Goma, de Bukavu, où les enfants sont parfois en débandade dans les écoles parce qu'ils sont forcés d'aller dans l'armée. Et nous disons que ces choses doivent s'arrêter. Chers frères et sœurs, vivant dans les zones sous occupation, votre Dieu est celui que nous adorons aujourd'hui. Vos souffrances sont les nôtres. Et donc là, nous adressons ce message spécialement à ceux qui sont à Goma, ceux qui sont à Bukavu, et nous leur disons, vos souffrances sont les nôtres, ne vous sentez pas seuls. Notre aspiration à une vie pleine que nous souhaitons dans notre parler, le parler de tous les jours dans nos différentes langues nationales, où nous pouvons, si vous êtes d'accord avec moi, où nous disons Djamboyeno. Toutes ces mains, encore une fois, Djamboyeno. Mbotena Beto. Encore Mbotena Beto. Ainsi, Mbotena Biso. Et encore nous disons Moyueno. Quotidien, nous le disons toujours, que cela nous donne le sens d'unité, d'une vie fondée en Dieu et partagée avec les autres. L'unité des fils et filles de notre pays, quelles que soient nos origines, nos langues, nos traditions, nos appartenances tribales ou ethniques, nos appartenances politiques, nos croyances en Dieu tirent son origine dans les cris de libération qui, spontanément et de différentes façons, montent de notre peuple et nous permet de dépasser le stade des cris pour consolider la cohésion nationale dans le but de conquérir l'intégrité territoriale. C'est ici que nous disons que cette pensée qui va droit dans le cœur du commandant suprême, qui appelle et invite tout le peuple congolais à la cohésion nationale, parce que c'est ensemble que nous sommes capables de vaincre l'agresseur. Congolaises et Congolais, le moment est venu où nous devons privilégier l'unité d'action. Ainsi, la prière de ce jour et d'autres initiatives semblables en sont une parfaite illustration. Car, à travers ce culte, en esprit et en vérité, nos divergences perdent leur acuité lorsque nous cherchons les voies de l'unité. Et Dieu lui-même se montre tel qu'il est pour nous faire voir comment il libère notre pays des agresseurs. Leurs excellences, leurs éminences, distingués invités, frères et sœurs, n'est-ce pas Paul a dit dans la parole que priez pour les autorités. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous allons prendre au sérieux le temps d'intercession lors de nos cultes, dans nos familles, nos milieux professionnels en plein voyage et de prier pour les dirigeants, pour la paix dans la partie orientale de notre pays, pour les nations et les dirigeants, afin que la paix revienne. Ne manquons pas de prier aussi pour les institutions internationales dans leur quête de préservation de la paix, d'intégrité territoriale et de la souveraineté de la République démocratique du Congo, et pour l'affranchissement de la menace dont sont victimes nos frères et sœurs vivant dans les zones sous occupation. Nos salutations, nous saluons la victoire diplomatique grâce à l'action menée par notre gouvernement sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État. À travers cette allocution, nous souhaitons à nos frères et sœurs de la communauté islamique en République démocratique du Congo un bon début du mois de Ramadan. À nous tous présents en ce lieu, il est temps de montrer l'exemple d'un pays uni. Nous devons bâtir une société réconciliée, exempte de toutes les barrières de division sociale, ethnique et sexuelle.
L'Église ne peut pas guère appeler le monde à faire la paix si la réconciliation et l'amour voulu par Dieu ne règnent pas en son sein. Congolaises et Congolais, il est temps d'exclure toute malveillance, toute colère et toute amertume. Et c'est le moment de nous unir davantage. C'est ici aussi que nous saluons toutes les décisions prises par la communauté internationale. Nous pensons aux États-Unis, nous pensons aux Nations Unies, nous pensons à l'Union européenne, nous pensons à la Commission européenne. Toutes ces instances ont fait des résolutions en faveur du retour de la paix. Et nous leur demandons que cela ne s'arrête pas seulement aux simples déclarations, mais que cela puisse se traduire en des actes palpables. Et nous disons ce jour que l'Éternel, notre Dieu, visite la République démocratique du Congo pour la paix et que dans l'unité, nous puissions lutter en vue de conquérir notre intégrité territoriale. Je dis, je vous remercie. Ma papa bilenge shalom. Nazo kabinote shalom. Na yelelo poto sangana na ndenge ya losambo. O nyonso tu pona unité amboka na biso République démocratique du Congo. Nazawa na message à mokonzi amboka. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Alobi Boye. Chers compatriotes, chers frères et sœurs en Christ, hommes et femmes de foi, en ce jour de prière et de recueillement, nous nous assemblons, unis par notre foi et par notre amour pour notre patrie, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, plus que jamais, notre nation a besoin de la grâce divine, de la force de notre unité et de l'engagement de chacun pour restaurer la paix et préserver l'intégrité de notre territoire. Notre pays traverse une épreuve difficile. À l'Est, des forces obscures, animées par des intentions belliqueuses, cherchent à semer le chaos, à diviser notre peuple et à piller nos richesses. Face à cette agression, nous devons rester debout, unis et déterminés. Nous savons que la paix véritable ne peut exister sans justice et que notre unité est notre plus grande force. Ce n'est que dans la cohésion nationale, dans la solidarité et dans la foi que nous triompherons de ces épreuves. Dieu ne nous a pas abandonnés et en ce jour, nous levons nos voix vers lui et pour lui confier notre nation. Prions pour nos compatriotes de l'Est, victimes de la barbarie et de l'injustice. Prions pour nos soldats, ces vaillants fils et filles du pays qui, avec courage et abnégation, défendent notre souveraineté. Prions pour que nos cœurs ne se remplissent ni de haine, ni de peur, mais d'espérance et de résilience. Mais la prière seule ne suffit pas. Dieu accompagne toujours les cœurs vaillants et les mains qui œuvrent pour la justice. C'est pourquoi j'appelle chaque Congolaise et chaque Congolais à se mobiliser, à s'engager pour la défense de notre patrie, que ce soit par la parole, par l'action ou par le soutien à nos forces de défense et de sécurité. Aujourd'hui, nous faisons face à l'épreuve ensemble, mais ensemble aussi, nous vaincrons. Que notre unité soit notre rempart, que notre foi, notre boussole, et que notre engagement collectif nous guide vers un Congo libre, pacifié et prospère. Bande konanga, tolingande mboka na biso, ba pasteur baleki awa liboso nanga balobi, mboka oyo tosengaki yango te.
Nzambe nde mutapesi biso yango. Biso nde tolinga yango, tozala na bolingo, tozala bomoko po na mboka na biso. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Nasengi bino botondi ebele. Amen. Na pesi Nzambe merci pona kumona ete solo Nzambe azali maître des temps et des circonstances. Ambate to yangani biso yoso to zaina mpema oye utepa ina Nzambe mpema oyo ye moko Nzambe asimbi ye moko Nzambe akabaka mpema epai na mutu mususu abatela te. Il est le maître des souffles de vie. Oyo muntu nyonso ya niveau nyonso akuyi kusala nango aloke muntu asimbi mpema na ye azali Nzambe muzalisi na nyonso. Mpe il est maître des temps. Tango na ye moko te azana nguya ya kubotula direction ya ntango epai na Nzambe. Mpe gloire na ye moko te akuyi kuswa yango. Gloire nyonso epesama epai na ye muzalisi na nyonso. Yango wana natondi Nzambe pona kuyoka Kongo oyo mokili kitoko Nzambe apesaki na ba Congolais pe ba Congolaise bazali kulela liboso na Nzambe. E Biblia lobi ete oyo akubianga ngai Yawe akukutana na nga. Oyo akusenga eloko epai na Yawe na nzela oyo ngai nabongisi akukutana na nga. Parce que toute autorité vient de Dieu. Mais na ntango oyo Nzambe azali kusala autorité na ye yonso na nzela na mwana na Kristo ye azali nzela solo pe bomoi moko te akuzwa eloko epai na Tata soki na nzela na Yesu te. Yango wana natondi Nzambe mpwete azali exalite awa na kuyangana oyo mutu yonso azala mpema, mutu yonso azwi ntango, mutu yonso azwi malamu kati na nzoto azali kuyeba ete ya un Dieu. Nzambe azali alingi te ete muntu oyo asali na elilingi na ye mpona désobéissance na ye muntu akumi eloye na Nzambe. Me Nzambe na bolingo na ye munene atindi mwana ne na likinda po ete alata nzutu po ete muntu azwa bumuntu na Nzambe na nzela na Molimo Mosantu amonisa oyo Nzambe alingi asala. Yango wana totondi Nzambe mingi mpona moma oyo apesi biso. Ngai lukwa muumbu na Yawe nazali kutonda Nzambe na nga oyo apesi révélation na église oyo ebyangami église de réveil au Congo. Bazali éveillé mpwete Congo atikala ntango yonso na direction ya Molimo Mosantu. Totambula mpona kubanga Nzambe. Okoka kubanga Nzambe te, okwa kuyeba Nzambe te, soki okoti na kati na plan na yete o yamba el Molimo Mosantu ozwa Yesu oyo alati nzutu ete nzutu na izala sibisiti kati na masumu oyo kubendeka ba gere oyo kubendeka bitumba. Oh Nzambe yoka kulela na ba Congolais
tika mulimu na yo nzambe luba na kiti na yo bukunzi po ete guerre suka guerre ezala lisusu te na Congo pene ezali kuasire Congolais oyo azali na nzela na bomoi na seko kati na Kristo Yesu azala sire était il n'y a aucune condamnation à celui qui est en Christ Jésus. Kokiti sa mezalite na uyandimeli Yesu mwana nzambe. Pambate Yesu ye azali médiateur entre l'homme et Dieu. Tika zolu kumuna ye. Tika zala exalite. Tika ba oyo su ba bianga mi. Ba lobi mpona lilubana nzambe. Ba yebete Yesu Messia azali Trédigno azali médiateur entre l'homme créé à l'image de Dieu et il a été maudit par Dieu. Ananzila Yesu Yesu azali kuzongisa muntu na personne ya bunzambe ete sala misala na ye. Tika nzambe akuma manari kubondela tata na lola nazali kubianga yo po yo bakete kala bosenga kite mesiko yo bosenga na komo ya longi ba makambo nyos. Tous les problèmes de l'homme ont été résolus à la croix de Jésus. Alors le Seigneur tout pouvoir m'a été donné. Oyo yo c'est du colo payanse de atindi du balaye et panza na mono bimba muntu ya kundima akumi nouvelle créature. Tika nouvelle créature. O bisoto lati kupala kunyamba mwana na Kristo Yesu. Tu salami salana bo yenge bene. Tika tu tamara kubanga yo. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse de Dieu. Tika nzambe ofungula makanisi na biso etambulisama katika mulimo musantu. Pena sengi kimia na Congo. Tika ekamata bakwe yonse ya Congo. Tika bakwe yonse ya Congo et vivre katina paix du Saint-Esprit. Pambate Nzambe apesi ntango ete azala exalite. Totondi yo. Nkumula Yesu tika Congo ezala na kimia. Congo est tellement pour témoigner la puissance de Dieu. Pour kanga kanguya mi bébé. Pour kusukisa. Nazali kutika. Tate oyo nzambe apone biso. Le président de la République. Yende azali mutu. Ya katira mpasi. Ya minyoko. Ya mikakata. Pesa ye don de la sagesse. Akola. Tangu yos na maturité spirituelle. Abatela. Oyo ya kataki. Na mukolo. Ya zwaki. Lutumu. Ya kusala mutu. Ya Congo. Tozali kwa puye. Ete ya tomolaki. Atomolaki. Congo et c'est la autorité de Dieu en Christ. Tangwana tika au pambo la président Nabiso à longa la mikakata nyons à telema le kola Gédéon katina Congo tondimi était et salama bongo. Nankumuna Yesu amen. Père Tout-Puissant, Dieu de miséricorde,
Dieu qui accorde la paix. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voici, Seigneur, réunis autour de nous-mêmes. Notre drapeau est là, notre pays est là, la nation tout entière pour te parler à cause d'une guerre injuste. Que ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, descendent sur chacun de nous avec son identité pour parler à toi, Seigneur. Que ce soit toi qui nous donnes le Saint-Esprit afin que nous puissions nous exprimer pour chasser l'ennemi, pour demander l'unité nationale, pour que nos frères dispersés reviennent autour du pays et que nous puissions dire avec grâce que le Seigneur nous a écoutés. Dieu d'amour, Père de miséricorde, Dieu d'Israël, c'est toi que j'invoque, c'est toi que nous invoquons. Nous sommes ensemble, plusieurs tribus du Congo, ensemble nous t'invoquons. Nous allons demander pour que cette prière ne soit pas une prière quantitative, mais qualitative. Nous savons que plusieurs de nos peuples ne sont pas venus à cause des mouvements. Ils ont vu peut-être beaucoup de militaires sur la route pour leur défilé et Seigneur, ça amoindrit les nombres. Mais l'émotion est là, le cœur est là. Toi Dieu, tu es là. Répands ta miséricorde sur chacun. Donne-nous une unité dans la prière. Laisse que ton nom, Seigneur, soit exalté sur notre chef et sur nous-mêmes. Nous avons crié en ce jour au nom de Jésus. Que la prière soit faite avec onction et grâce. Au nom de Jésus. Amen. Je crois que pendant 30 ans, nous prions. Pourquoi toutes ces choses? Pourquoi? Et nous pensons que nous allons vers la fin où Dieu peut dire, comme il a dit à Moïse, j'ai entendu vos prières. Et je me suis souvenu de mon alliance. Et Dieu est descendu à délivrer le peuple. Et je crois que ce moment est en train d'arriver. Nous sommes sur le point de vivre une délivrance spectaculaire de notre pays face à l'agression. Et je voudrais me joindre à la prière de l'évêque Pascal Mukuna qui a été une prière très forte par rapport aux traîtres, aux infiltrés dans notre nation. Moi, j'ai prié pour Nanga il y a quelques années. Je l'ai oint d'huile. Je lui ai imposé les mains pour qu'il devienne le président de la CENI. Et aujourd'hui, nous avons des critiques un peu partout. C'est Kankienza qui a fait de Nanga ce qu'il est devenu. Oui, j'assume. Et comme j'assume, aujourd'hui, je voudrais prononcer des paroles en direction de Nanga. Et Nanga saura que la RDC a un Dieu vivant. Aujourd'hui, devant Dieu, devant les autorités de la nation, je dépouille Nanga au nom du Seigneur. Toutes les paroles prononcées sur Nanga, des bénédictions, nous les enlevons aujourd'hui. Là où se trouve Nanga, même si les bombes ne peuvent pas le rencontrer, mais aujourd'hui Nanga est à nu, il n'a plus la bénédiction des hommes de Dieu, il n'a plus la couverture de Dieu. Nous les dépouillons tous au nom du Seigneur et je veux que tout le monde dise Amen. Nous les dépouillons. Dieu va le rencontrer. Et rappelez-vous de ce que je dis aujourd'hui et vous le verrez s'accomplir. La course de Nanga s'arrête aujourd'hui. Nanga n'avancera plus. Et celui qui le remplacera subira le même sort. Je vous invite tous à vous lever et nous allons faire cette prière de clôture. Le Dieu de la Bible, le Dieu du Congo, le Dieu de notre pays, il est là à ce rendez-vous. Tous les traîtres, comme disait l'évêque Pascal, qui est des fléaux, que la peste, que des maladies chroniques entrent dans leur maison. Ils iront en Suisse, ils iront en France, en Afrique du Sud se faire soigner. Ils ne pourront pas en sortir parce qu'ils ont trahi ce pays. Et le Dieu de ce pays
va s'élever maintenant pour justifier notre pays. Ensemble, élevons nos deux mains et nous allons prier le Seigneur. Très Saint-Père, nous bénissons ton nom. Tu as été merveilleux avec nous depuis le début jusqu'à la fin de ce programme. Toute prière faite en ces lieux a été entendue par toi. Et souviens-toi de ton alliance que tu as avec ce pays et avec ce peuple. Cette nation, elle est prophétique. Éternel des armées, nous voulons la confusion dans les camps de nos ennemis. Amen. Ceux qui ont attaqué Israël, Josaphat a simplement adoré, a chanté, a loué, et la confusion était entrée dans le camp de l'ennemi. Ils se sont entretués entre eux. Qu'ils s'entretuent entre eux, nos ennemis. Qu'ils se bagarrent entre eux. Que la confusion entre dans le camp de nos ennemis. Maintenant, même les commanditaires, même ceux qui les soutiennent, ceux qui les arment, ceux qui les équipent. Père, nous prions qu'ils s'entretuent entre eux. Que la confusion entre dans leur camp immédiatement. Laisse que la journée d'aujourd'hui devienne mémorable, reste mémorable. Et que tous ceux qui nous ont suivis à travers l'RTNC dans le monde entier, dans les jours, dans les semaines qui viennent, qu'ils soient témoins de ce que Dieu va faire à travers tout ce qui a été dit en ces lieux. Que toute la gloire te revienne, pas à un homme, pas à une église, pas à une communauté, mais que toute la gloire te revienne. Que nous disparaissions, mais que toi seul tu t'élèves et que tu justifies cette nation qui est humiliée, qui devient l'objet des critiques, des moqueries, des mépris, même des nations qui ne peuvent pas se moquer de nous, se moquent de nous aujourd'hui. Lève-toi, Éternel, glorifie ton nom dans cette nation. Merci pour toutes les prières qui ont été faites en ces lieux. Merci pour toutes les paroles prononcées en ces lieux. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu as commencé avec nous et tu termines avec nous. Que ta paix, Seigneur, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs, nos pensées tournées vers toi. Je te recommande mon pays, le plus beau pays, entre tes mains. Je te recommande le président de la République entre tes mains, sa famille, ses collaborateurs entre tes mains. Et que toute arme forgée contre lui, comme nous les entendons de temps en temps, il a échappé, il a échappé, il a échappé à ceci, il a échappé à cela. Continue de le protéger, continue de le garder et qu'il continue d'échapper à toute tentative d'assassinat contre lui. Que ta paix se répande abondamment dans sa vie, dans sa famille et au travers de ses collaborateurs. Laisse que toute la gloire te revienne aujourd'hui et pour toujours. Au nom de notre Seigneur Jésus, nous te le demandons ainsi et que le peuple de Dieu dise plus fort Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon week-end à chacun de vous. On acclame très fort, acclamez très fort pour la prière. Merci à l'archevêque. Nous voulons juste... Moutounion Soazana drapeau Téléma. Drapeau RDC Téléma. Tolingi to Sambela. Boya liboso. Bosa l'attention à Basingao Tozo Monango. Boya esika bovandi bolongwa wana boya liboso. Ba maman, ba papa, ba jeune. Ba maman nazo c'est la bino, ba jeune, ba papa. Ba pasteur, bino ba berger na biso, bino ba kozala ko telema. Nazo c'est la bino, toya ki pona lo sambo, toya ki pona to vanda te, toya liboso. Toya liboso, toya liboso. Tokotanga na psaume 4. Au chef de chantre, avec instrument à cordes. Psaume de David. Quand j'écris, réponds-moi Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi, écoute ma prière. Tozolanda, awa,
tozoloba il faut to ganga tozoyokana tokoloba boyete parce que munguna aye ko agresser biso il faut to ganga esika oyo nzambe azali ayoka ke ba congolais baza na pasi bazo ganga pona nga nzambe na pesa bango réponse tozoyokana alors ndenge toza boye kuna bandeko na biso baza na mai te baza na moto te baza na eloko te bazomona pasi mena toza biso en détresse biso ba mama ba papa tolo na se totia tolo na se tolo na se pona nzambe oyo ayokela biso mawa tolo na se tolo na se nzambe oyo ayokela biso mawa sikia maombi yangu usikie kulia kwangu e Bwana sikia maombi yangu e Bwana usikie kulia kwangu e Bwana kwa sauti langu ninaita Bwana Bwana uniokoe kwa sauti langu ninaita Bwana Bwana uniokoe. Alléluia. Éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, Créateur des cieux et de la terre, toi le Dieu vivant, Seigneur, toi tu nous as donné ce pays, la République démocratique du Congo, notre héritage. Regarde Yahweh Dieu, l'agresseur, les Rwandais nous imposent une guerre injuste à cause de nos ressources. Seigneur, c'est toi qui bénis. Tu nous dis, tu ne fais jamais accompagner ta bénédiction d'aucun chagrin. Seigneur, les femmes meurent. Les enfants, Yahweh Dieu, abandonnés à leur triste sort. Voilà pourquoi, Yahweh, nous venons crier auprès de toi. Toi, le Saint d'Israël, toi, le Dieu vivant, Jésus-Christ, 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 Emmanuel, 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 Emmanuel. Yahweh Dieu, c'est un pays qui nous appartient. Aujourd'hui, nous sommes en pleurs. Seigneur, tu es notre secours, qui n'a jamais manqué dans la détresse. Nous t'appelons, Seigneur. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Viens nous secourir. Viens nous secourir. Viens nous secourir. Au nom de Jésus. Yahweh, nous voulons t'abandonner. Les commandants suprêmes de la République démocratique du Congo, de nos FARDC, la police et nos résistants Wazalendo, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il est au front avec les FARDC. Seigneur Dieu, il est le Josué de la RDC. Josué avait remporté la victoire. Josué avait remporté la victoire. Nous voulons la victoire. Nous voulons la victoire. Nous voulons la victoire pour la RDC. Pour la RDC. Au nom de Jésus. Nos FARDC qui sont au front et les Wazalendo. Seigneur Dieu,
Que tu leur donnes la force. Comme tu l'avais dit à Gédéon. Va avec la force que tu as. Va avec la force que tu as. Seigneur, opère-nous les miracles. Opère-nous les miracles. Toi qui avais fendu la mer Rouge en deux, tu séchas le Jourdain. Seigneur Yahweh, quand les enfants d'Israël étaient combattus par les Philistins, ils appelaient ton nom, Elohim, Adonai, El Shaddai. Seigneur Dieu, ils remportaient la victoire. Tu es tout puissant. Tu es notre bannière. Tu es notre bannière. Ne nous abandonne pas. Tu ne nous as jamais abandonnés, ni délaissés, ni oubliés. Seigneur Dieu, nous voulons la paix. La paix. La paix. Jésus-Christ, tu es le prince de la paix. Toi, tu donnes la paix que le monde ne s'est pas donné. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Totelema. Totelema tozala kaka esiko tozali. Tozala na kondima. Ke lokola toleli. Lokola togangi. Zamba yoki. Maintenant biso tozo luka. Kimia ezonga. Nord Kivu. Sud Kivu. Kimia ezonga. Maintenant wana. Toko sala ba déclaration. Déclaration wana ozo sala. Yakoloba. Ba FARDC. La police. Ba wazalendo sika bazali. Ceux qui bazali. Par exemple 1000. Nous prions le Dieu de la multiplication. Bako zalakunata 100 000. Ceux qui munguna zomona bango. Akobona bango te. Parce qu'il sera aveugle. Akoyoka te. Maintenant wana. Toko crier. Victoire. Kimia ezonga. Toko senga. Na fanfare. Armée du salut. Accompagné bis elonga ezali. Donc tous autres tambola drapeau likolo tous autres déclaré Kimia na RDC. Journée ya lelo, il y a le 1er mars. Et la journée oyo, tu récupéré Nord Kivu, tu récupéré Sud Kivu. Commandant suprême Nabiso, Félix Antoine Tshisekedi, nos FARDC, na la police. Allez, Tobandako déclarer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous voulons la paix. Yahweh Dieu, nous déclarons la paix, nous déclarons la paix, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu, Seigneur, tu n'as jamais menti, tu es fidèle. Ce que tu dis, c'est ce que tu réalises. Tu as dit, invoquez-moi, je vous répondrai et je vous relèverai, je vous dirai des choses cachées. Seigneur Dieu, la RDC proclame la paix, la RDC proclame la paix au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare que le tombeau est vide, que le tombeau est vide, parce que le tombeau est vide. Christ, tu nous donnes la paix. Tu nous donnes la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yahweh Dieu, ton plan pour la RDC, c'est pour la paix. C'est pour la paix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tolandana. Tolandana, tosimba ba drapeau. Toko crier Kimia, Kimia, Kimia na RDC 3 fois. Tunasema amani, amani, amani 3 fois. Tolobi na Kikongo et puis tolobi na Chiluba. Na suka tozisa na français. Tobanda
na Lingala. Kimia na RDC, kimia na RDC, kimia na RDC. Amani wana tokotanga Goma Nord na Sud Kivu. Tozo kana. Amani na Goma, amani na Goma, amani na Goma. Amani na Kivu, amani na Kivu, amani na Kivu. Toke siko Kikongo. Kemba. Kema. Temba. Angeba. Yaka botosala. Tosala na papa pona na sala erreur te. Toban. Ngemba na RDC. Ngemba na RDC. Ngemba na RDC. Na Chiluba? Ditalala na RDC. Ditalala na RDC. Ditalala na RDC. Toke na français. La paix en RDC. La paix en RDC. La paix en RDC. Amen. Amen. O Nzambe na nguya pungu tulendo Nzambo yozala ozapo kotika libana libela oza Nzambo oza incomparable moko taza lokola yo ya biso eteni opesa kombo nango Congo afin que Congo ezala dirigé na ba Congolais makomelo biete toute autorité vient de Dieu et tozondima ete mokonza ekolo aza mokonzo yo pesi biso akamba mboka oyo lelo toye kosenga ete okota na kati ya motema na ye okota na motema na ye a négocier atana Rwanda moko te mais ba Rwanda ba se maska ba koma ba Congolais lelo bazala dénicher ba bima to mona bango afin que ba traître nyonso bazala humilier ko le pese makasi pesa ye buanya aiba okamba mboka oyo pe bayo baso bazwi manda elongo na ye baye bakokamba mboka oyo moto moko to azana makila ya bato na maboko akozwa makasa dirige mboka oyo ekotika na kosalema ata mokolo moko te nkolo buanya na yo ezala kati na ye aye bakokamba lisu mboka oyo kimia ekozonga kimia ekokota kimia ekotika la seko seko moto akobota na ngwa akozala te parce que kombo na yo le Dieu de paix oto mesere kobenga yo pungu tulendo tikete nguya na yo emwana kata mboka oyo na kombo na yo pungu tulendo Nzambo yo kitapo okota ko s'incarner na tata onda wasiri wangi tukuru tolobi moyo Nzamba pambola Congo pe pambola mokonza ikolo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ngana zali kosambela pona mboka na biso moto asimba ta eternité. Nazali kosambela lisusu pona ba traître. Zambe na biso oya mona na kate me oya saliba to saliba mboka mutuna mboka na ye mboka na batu na bango lero salaki Congo démocratique biso tozalaka te nimba koko na biso pe bazalaka te na bunzambe na yo sepeli kocha bomengo nyos ba minere nyos ya mutuya ya sena mukilo biso tosenga ki ote osala biso ba Congolais tosenga ki ope ba minere ngote mais osala quand même que mutu na mutu azana part oyo pesi biso tosenga ki ote pimele Rwanda ba minere
Pimela mboka songolo ba minere. Demande wana to salaki angute. Seigneur, biloko pesi biso lelo elukili biso bitumba. Elukili biso lukunya ya mukili mobimba. Biso tozomo na Rwanda te, tozomo na ba grande puissance. O bazana posa kaka baka bolamboka na biso. Me mutu acha bandelo ya bamboka ezalaka yo. Poto mo na Bible ozeli koloba ke mutu a déplacer borne ya muninga te. Na le Rwanda ezalaki wonite. Mboka na biso mutu asimba ta iteni te. Makilo yetangi enganga peze pana yo. Abela salaki mutu moko pamba makilo na ye enganga kie pana yo. Bana Congo bake plus de 10 millions. Rwanda batu bakufaki 800,000 seulement. Venger mboka oyo. Tozana posa l'Éternel des armées, armée na yo ekita. Confondre mboka mukewe ba mindele ba telemisi po abete mukolo mbata. Mukolo ya lelo lusambu na biso kome epana yo. Kanda na yo elanda mboka wana. Ba calamité ya minene elanda bango. Zambe Pharaon troublaki ye. Même na makorodo na mulili. Pharaon monaki akokamo jusqu'à tel point qu'aukeneki na tous les premiers nés ti na bibwele. Ni ne zo manke yo obundela mboko. 2025 ezala suka ya buumbo. Tandelo boko. Bato bazwa punition ya libela. Nazako sambela papa pona ba traître. Ba musuba koza la même place au tozali. Makila ya bana Kongo etangela ndabango. Congolais nyos oya zali sima. Ya ba Rwandais ba pesa ka yembongo. A pesa ka bango be information. Akufa libomu ya kovimba. Na makolo na mutu. Bakufa bazopola. Kongo epesi bango bandako epesi bango misala. Batondi te. Bazoluka mbongo ya bapaya mbongo ya makila. Kobanda na présidence na gouvernement na parlement même na sénat ba onyonso bazaku na mabumu evimba bango bakufama baliwa ya mabe prix du sang efutaka te na tang ya likamunde bayebaka nani alingi mboka. Ebele balukaka ba poste lelo ba fandi kimia bazolo batali lobo moko te tangu ya ba déclaration yango non PPPP parti politique bango nyonso ba fandi kimia bazozela nanga ya po apesa bango ba poste mawa ba traître nkolo mupanga na yoelanda bango na sima bawo batonda kate posana bango ezelekaka ba poste Zambe batela mboka na yo tosengi ke batu nyonso o bazali ko trahir mboka bimisa bango polele
biso toza na kondima moto kusimba mboka na biso azate. C'est pour cela nazali kosenga ke institution na biso bawo bazali fidèle pesa bango makasi kobanda na président de la République kokitana se batu nyonso nyamunyamu musika telemisa bana mboka wo bazana bulingo mboka basela mboka lusambo toseli lelo efena yangwe bande lelo chakime na mboka na biso o bayini bazoze la bamona yango te na bondeli na kombo na Yesu Kristo oyazeli mokonzi pe mobikisi. Amen. Voilà, je crois bien que vous avez suivi. Quelle ambiance, quelle ambiance. Prière avec Mukune. Comme Bomayot. Ba vimba ma boum côté baza. Bilomo bolandi prière avec Mukuna. Et comme Bomayot. Merci. Merci na avec Mukuna. To comme il a sous l'émission na biso bandeko. Na ko tika plateau na ngate sans toutefois na remercier bandeko oyo nyonso. Basala qui était Milulu Oyo et les Kamalam, a commencé par l'évêque Jibayama Pia, l'autorité morale et l'église du réveil du Congo et RC Nabokoussé. N'a pas si merci na évêque Jean-Martin Bravo Yoka, Oyazali Bongo, le président, il y a comité des sages et l'église du réveil du Congo. N'a pas si merci et pas il na gouv, vient na benage gouv. L'évangéliste international Gintassa. Oyazali Bongo, le président, il y a un pasteur sur la ville province de Kinshasa. Merci beaucoup. Napesi Matondi Belé et pas il y a président Nestor. Oyazali Bongo, deuxième personnalité. Nakatia ERC. Oui, bien que ils ont battu Moussou façon bazalaka effacé. Donc yemo bena mi kiti ça. Neka Jésus zalaki. Pour Jésus mutami kiti ça été yemo ndami kiti ça ka. Tata na so ba betelo li solote ogoye baté. Nzoka ne yende muto ko tsala makambo belé na kati église du réveil du Congo ya kitoko je voulais dire mais ata zawana ato tche micro olobate o tche caméra ki mine caméra très sage le président Nestor na pesio ba mbote belé merci pour na sagesse et merci encore na bandeko ya Kir en commençant par son éminence Dodo Kamba Israël, les docteurs, l'homme sage, tout le monde qui bandeko bazala kiwana, c'est-à-dire, j'avais vu la présence de celui qu'on appelle les docteurs Kalouki, David, tout ça qui n'est ensemble, pour nous kolobake Kir bazala kiwana, merci na avec Ben Loabeya, Aigle, Oyo Api, Asimbi Masolo, na Kir, comme étant le représentant, il y a un pasteur, Nyon sur la ville province à Kinshasa, national, na pesi bambote belé, et bambote nanga encore, na pesi yango, et pas inabino, baibondimaki ko fanda, ko landa biso émission. Je vous dis sincèrement merci. Merci aussi à une dame qui fait aussi la force parce que Tina Fandi na kiti bona oloba. Ils ont le rapport, il y a pesera ba conseil, papa oloba boy, osala boy. Julia Malonda et Manan. Na pesi ba mbote belé si kazali et na ko quitter pe émission te ça toutefois na remercier kulutu na ngai Maxime Benga Lofasa JTC journal télévision chrétienne très fort na ndenga ko sakanate mikolo bolanda pe écriture na ngakuna po na ozonga na force ko sakanate po mtokanga kuna zate musala nde musala. T'as la composé 081 83 84 562 081 83 84 562 numéro Zawanat. Benganga après émission de Rosolo. Encore on a bougé zéro action. Voilà, je crois bien que vous avez suivi notre émission. Batata maman yoka lo sambo. J'étais en train de dire prière ya avec Mukunego Boma. Tu ba vimba ma bomu côté bazali. Ba vimba makolo. Yom to wele la rambangu biso ba biso ba AC. Tangu bitumbe zo bunda na mboka to mona binoté. Nga député, on il a 26 000. Merci avec Mukuna.
Batata ba maman na suki apona mokola lelo, na ko quitter plateau te sans toutefois remercier l'évêque Jibaïman Pia pona musala kitoko. Merci l'archevêque Jibaïman Pia, autorité morale de l'église du réveil du Congo, on appelle merci. Merci à un grand homme invisible mais visible. Azalarawana Ndirazate, le président Nestor Mingina, l'homme fort, na bengaki océan. Kimia on dira Zate Maza. Merci beaucoup. Merci à mon père Jean-Martin Yoka. Bravo. Président du comité des sages à ERC. Merci, félicitations pour la activité Simba Kitoko. Et merci Nanga Epa ya évêque Ezabou Meillard. Pour nous musala apôtre Meillard Ezabou, merci. Et je ne peux pas aussi finir sans toutefois remercier présence ya bandeko Msuso Bazala qui wana surtout bandeko Nanga Yakir. J'ai dit un grand merci à notre docteur Dodo Kamba. Topesi Ambote Belé, l'homme sage, merci na évêque Ben Luabe ya Aigle, Musala Kitoko, merci na docteur Kaluki. Pour na Musala, batata ba mama Boulandi. Wana ezalaki milulu ou ezalaki organisé na église du réveil du Congo devant Esplanade ya Palais du Peuple. Merci na papa Guy. Oya zabongo na mutu ya chaîne oyo. Oyo sala ke biso na bino tokutana. Ago plus. Yena benga ke papa Guy Ago plus. Merci pour na musala et merci à Julia Malunda, la grande dame qui fait aussi la force pour que nazala kimia bona loba. Je dis merci à Julie Malunda et merci à mon grand frère Max Mbenga Lofasa Tata Mokambi. Wana na koko bosa na été. Tokutani mbala sima kimia boboto pe bondeko etika lokata mabota abino.